Même les bateaux balandara pe balembi. Balembi donc so ba yambi mutu mo boye ayela pour critiquer bateau. Ko contredire bateau. Ko contredire bateau mais aussi notablement bo sala côté. On a dans ça ba beaucoup faté. OK. On moni de l'eau fait Jani à Tiki Biso mais surtout bande on a biso dans le la mingi pour bateau ba ça ça par la poto. Mais oui biso yo awa la ngola. Awa Angola, dans milliers d'habitués à théâtre, et ça quand la couple moko, ou ça la kimia. Couple gars, il y a Bidi Bidi. Couple gars, il y a Prestat Bidi Bidi. Apparemment, on dirait que c'est un bon motif. Ma mère a ses alaki, balaki na wenze, basengi bambongo, batopesaki bambongo. Tout ça là, il est tel aller qui mbongo, mais oya, papa na biso Jani jusque là toujours qu'à retourner. Murmurté. Bandeko la biso oyo ba bengaka ba artiste la mboka oyo bangonde bakoma ba difficulté la donc okutala kote basaka déjà ba difficulté la biso on comprend ça ba difficulté la biso mo ya libela to yebi bango to yebi pe ba kombola bango oyo difficulté la biso on appelle difficulté la biso après attention à beaucoup c'est la moto à comprendre ça la gouvernement. On a bon ma image on a salité on a finga ba du boya routine ka séries, que venham ver émission. Monde entier, Gemidor TV, Bodore Yango. Gemidor TV, Balobi et Longo Libiso, n'a pas si tu vas là. Tu as une place à côté de l'image à Malam, place à côté de la théâtre à Malam, film à Malam, événement, boy. Gemidor TV, moi j'adore. N'a pas doré Yango, le qu'on adorera. Mais tu n'as pas Gemidor TV. Pour s'abonner, pour s'adhérer, pour vous allez de suite. Gemidor TV, n'adoré. Gemidor TV, et l'andabiso Tina Banda. Todos os angolanos que em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webex. Bonjour, bonsoir, selon le point de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. On a Pessi, Moté, merci, on a abonné surtout, il y a Gemidor TV. Merci d'amour, merci de patience. Merci de la fidélité. De notre côté, on serait toujours là pour vous servir, pour l'empêcher Sabino, Moussala, il y a Malam, voilà, tout se retrouver encore une fois. L'émission d'analyse Nabiso Yalelo. La présentation, c'est votre homme, le serviteur, artiste, comédien, chroniqueur, RK, maestro au câble mère, la réalisation. Je dis un grand merci à toi, mon réalisateur. Moulumba, Yaba Moulumba, Napesio, Bambote Ebele, merci parce que vous êtes là. Si c'est la première fois aux occasions Rolanda Bisso, na Gemidor TV, abonnez-toi et partagez, commentez. Et ça la Bisso vraiment bien awandé parce que nos actualités, news en temps réel. Avant de commencer mon émission d'aujourd'hui, j'aimerais directement saluer mon vieux, mon papa. Blaise Rossi, Lolendo, le chinois noir, le japonais noir, la Pesio Bambote Ebele. Vaut mieux te voir que de voir M. Franklin ou à $100. Moté, ma maman Blandine, c'est la Blams. Moi, si à Pembe, maman la Bissomoro, maman ou à ça la mise en jour et à beauté, d'être au sol la beauté. À la beauté à 2025. Pourquoi pas de saluer notre bébé Victoria, la Pessi Libota, Bote Ebele. Pourquoi pas de dire un grand merci à mon boss, le boss Honoré Mwanza Passeport Rouge, Nzete à Moïse. L'argent l'appelle papa, la Pessi Bambote Ebele. Par nous place solution exacte. Ailleurs alors la solution Serge Bouana, solution Yaba, solution tout.
Napesi, Bambote et Belé. J'aimerais directement entretenir avec mon invité d'aujourd'hui. Pourquoi pas de saluer Mayala Mosolo. Mosolo Mayala, Urbain Kazé, Zapla Kazé, Senta. Napesi, Bambote et Belé. J'aimerais directement entretenir avec mon invité afin de Madoda MK Boni. Malamu, maestro câble main. Qui n'est le Vraiment, qui est l'aise. Les gars, tout solo là, évitons au yamba, la kini. Ba projet, na ba marambutu, tout bongisa. Ya, tout qui n'ont malembe, ya on a kendaki. Là, si ça m'a marambusu, à part voilà. Pour profiter de les babalaki les alorons à Jérusalem il y a biso artistes et comédiens autres le baraningala là profiter pour les cas à Jérusalem là quand on attend moi photo là les gars là moi image ndenge ça là en tout cas ok merci beaucoup on a profité un peu ça ONG Timba Makolo Eventus après si Bambote Belé pourquoi pas de saluer le boss le patron le président Junior Timba en corridor d'Angola 0A. On dit bientôt corridor d'Angola qui chasse ses ozonga. Après ce mot de Belé boss, papa Moussala Lekindeni, le Bika Bozongi, Moussala Lekindeni, le Bika Bokenda y délégation d'artistes Belé. Les gens réclament que Bokenda y Belé, mais apparemment, Bissou Sonné, Bissale Salamite. Bon, pour l'enquête trop, la polémique était. La profité de la paix, ça, boss, Oyo, a sali, a pesé vraiment ma campagne, il y a bien tout le monde matériel, il y a Kitoko. Ok, Jemidor TV, papa de Yon Zenga. Ok, papa de Yon Zenga, la Suisse. La PC, puis ma montée, parce que tout le monde, on a ma surtout, il y a Matanga Oyo. En tout cas, tout ça toujours à la page par rapport il y a matériel naïe, réalisateur naïe, les sous Patrick Moulumba. Donc, tout le monde est belé. Émission là on est tout quoi. Émission là on est tout quoi. Tout qui n'en a dit tout quoi. Et qui ça déjà balobara. Il fait que ça et puis ça naïe que na ozonga rakin. Mais dans le kini na kini na osala nini na osala nani c'est ça le problème so muto comprendre que la conception wana na ndenge kaza MM Pro ko fina ba banko yi Serge la solution mais balobaka afande bino osaba nani est-ce que la Congo wana ko osaba nani mais la sepela ko kopa la Congo ba benga ngai artiste comédien moko ya Angola et ça là nga honneur mais ça là peut pas c'est que artiste comédien oyo mimuna peut-être aux artistes comédien na Angola comme il y a ça ba reconnaître yote ba ka niso artiste ya artère ya sika ayo kota abanda semaine Et bien voilà, merci beaucoup. Afin de Madoda, évolution à groupe Les Étoiles, les autres qui ça fait un bon moment où au Tikali n'a pas tout un commandement, ça fait un bon moment où aux autres diriger groupe évolution par rapport aux Awa Pipé, Bokende, merci Kamaestro. En tout cas, il y a au monde à facile, mais pour diriger, c'est facilité, c'est difficile. Pour y aller, pour camber, les cabos, les sabats, les dans un série, aux appareils, tout le rôle à l'aïe, au général, groupe à mon nouvelle vague, la maman via, résidence d'ailleurs, ils ont toujours la Congo, mais ils ont géré, dans la esprit, c'est pas facile. Mais là, on a bango vraiment bien en famille. Alors, groupe les gens ont évolué, tout le monde a répété dans la Kouka, vie la réalité, il y a la place. Donna, Louise, la PC Bambote, à l'OSC place de l'église. Donc, vous avez pu la choisir. La minute sur la Oloba, sur les mots de tout ça, Awana, RM. RM. Arena, RM, l'arena, la palanca, roi Kwatu. Si on regarde la roi Kwatu, côté de taxi à Kalemba Doge, autant au monde a déjà arena, place voilà, toujours répété chaque lundi. À part voilà, la film, même on a tourné. Ok. Mais puis, ça va permettre moi extrême ou qui est le cas. Ils ont dépendent de la yo. Nous sommes réalisateurs d'habitude aux années, même paroles, les années. On prend le temps, à Zolomba, ils ont balancé moi, esprit. Donc, le titre, là, moi, ils ont afin de moi, Naya.
ya verni donc mwana ya ina na bandaki on a dit ça maman il doit participer tande na yepé boye mwana verni peut-être batu ba oloba po déjà dès la titre on la ba Facebook tellement dans batu batalité ils ont batu belé ba petit libako batu belé o ba sala cop wana o ma fan de début ça la on critiquer en gros les minimiser en gros si donc non dans les gens valoriser boulot ya batu basalaka il y a des pères de famille oyo basalaka boulot wana lelo tone déjà bango parce que ça la ina yango ngambo pe ebimi ke naza mwana ya ina nazo memango malembe mwana teka film ezate batu ba comprendre film na place yake ndeyate en tout cas place baza banda ko bametuni samati afin de critiquer motuté to abeti ezaka ke peut-être artiste faut bouler batu abeta ba solo batu belé pour to beta les solo faut ka motu za la mbongo pour te expliquer vie na non laquelle on a c'est place bato on a lancé na outil na mona Congo na yebe awa mwana ya verni total la suite na on na sur au participer pe la kati ya film ngo par rapport ndeni na OK na ngo malembe pour ino kwa moza la bien bien comme moza la bien bientôt les étoiles afin de mon avenir ezoya kala mingi te bato ba pesa rabiso confiance pour continuer toujours que ça soit confiance on se bat malgré moko ngo ya momi kakata mebele ya ba difficulté belé on se bat toujours pour na ko pesa bino musala ya malam enfin on va pas rester là à l'actualité nous oblige actualité nous oblige biso lelo to lobila makambu ya papa na biso totika biso école ya théâtre ya mboka na biso Jani Fai oya tika biso et na moni na mesa tozana ba macaron déjà na habité to betela na to sur la personne ya Jani Fai banda ko mona ye lo la nani na théâtre lisu nini artistique oyo yo banda ko tala ye tango banda ko s'intéresser na makambo ya théâtre. Donc la salle d'émission où la salle est les cas on va y embanger 2 ans 3 ans 4 ans passés donc on a lobé là déjà fait donc la émission tout dans ngai na ça bango aza moto apesa nga goût ya ça la théâtre parce que la trouva nyoso to lokala la théâtre comédie classique tout voilà n'a pas la yé la pièce au sala surtout la Chic Choc le yinge la mode Antonzing parce que na idée fan ya Chic Choc le yinge donc la bande ko landa de près la bande ko mona dia ke azala nyoso biso to lukaka la vie alors un jour so pa ipe na ko sala logo aye et au sala ga ipe bien donc azam mutumo alors aza idole c'est ça donc aza la épité so na ko expliquer ndeni mais que son âme repose en paix Nzambe mo yebaki que to mona na la elisute que son âme repose en paix wana maloba ya fan de Madoda au moins tous les artistes tant événement ya papa na biso Jani ndenge s'est passé si makambo esali ke causer liwa na ye lokola artiste leçon nini oyo watiré. Bon merci Arka Maestro en tout cas so dans la TMT c'est que la cause parce que vie étape au bango baleki yango pe même chemin biso pe tozoya lobi la osala la moi sina ndaku lobi to sala boy to luka fait to ke de ba voyage to comprendre déjà que pour le rezo mukanda fo mais ça la histoire mo etei batu ebele alors na éviter bala osenga kaka to la koloba kaka eza pasi parce que motu oyo vandi na ye opimela ye mukanda pona nini to l'example pe na ba palais que ba opimela eloko ya oke motu ko peso pe biloko kolia olie na yo pe lobi na ngo pe olamuki na yo écouter na ngo problème te donc ils ont la haine mususu et utala la famille utakuta na haine moko ya marque là ok to yeba raté donc on ça la RK mabe RK peut-être lobby à osala le souti na comment regretter on a dans ça va dépo kufaté au moni de l'eau fait Jani atiki biso mais surtout bande ko na biso na lobby la mingi pour bato ba ka saka ça par la poto na yebisa yo awala ngola awala ngola na milliers ya biso ya bato ya théâtre et ça quand la couple moko o eza la kimia
couple kaka ya bidi bidi couple kaka ya président bidi bidi ah oui couple moko kaka oyo eza bien couple kaka ya président d'artiste comédien peut-être lobby ekomela biso na Angola na oyebisa bato bayeba eza na couple moko oyo bafanda à l'aise oyo soki papa lobi oui mama lobi oui soki mama pesi idée papa pe accepté eza couple ya bidi bidi oyo nyonso etikali baza na baproblème sérieux era ngo oyo fo toyebaka omona moto apike crise bolobi problème ezalaka déjà eza na bacouple mosusu oyo babandona même foyer na ye apréféra qu'il vende à moins de distance po ayeba te nini ezoleka donc toza baproblème ebele bairresponsable baleki ebele askola na lwanda au contraire bamibali mingi baza bairresponsable makasi mais baza parmi bato oyo bapesaka bato leson tolimbisa ngai émission eza yo naozwa te ebele ebele ya oloba omoi na mboka oyo rk maestro oza artiste lokola ngai malgré oyo eza kaka mosala na biso faudra tosimbango wa bacommunicateur omoi na angola oyo eza na quelque tête quelque tête wana so moni bango baotambola na bato seke bato wana baza bato balandaka bango na nsima oui baza lokola inférieur na bango donc ye aodépendre pa na ye fo abenga ye na bakombo nyonso président leader nini kolo yesu bisu babikomisa na baposte oyo tandis que na monde artistique baza ata na archive te oyo ekobundela bango yo mibengi bakombo ebele mais pesa biso archive na yo référence na yo na profiter kutu na saluer président Marius Nkosi Jean David bisika azali lelo so tobi tolobela toza na baplace oyo tookima ongala tant tookunda makambo ya badishu oyo oyebi mboka oyo toteka badishu na baprovince partout po esalaka tellement tv ezaka te tv ezaka ya congo oui ti lelo tv ezaka ya congo donc ngala diskitaka te so motu moko odiskite nanga mpona tv ngala talaka tv eza ya congo donc tv ya mangala soki ezake tokoma oleka sikoyo namoni groupe moko pena ya bato ya mangala eleka na tpa oyebi mpasi oyo na oyoka pourquoi pas biso pe toleka na soki eza yango mpona boyeboye zosko batango wana tokutana déjà na jeune david na wambo tooteka ne disque babatembele tokenda bango bawambo tututu baza na baarchive oyo batiki na mboka oyo mais kambusanga eza na bato ebele baza na bango na archive te ni filme ya malonga oyo akopresente pa bato événement nini ezoleka na mboka oyo yo mpo ozoparticipe eza te omona bato bazoloba ba n'importe quoi donc c'est malheureux yango na ngai nasukisa ya place oyo omoni bato balingaka kaka bayembela bango bato balobaka ke biso balider neti mpona biso bino bozwa biso te mpona niveau ya makambo boza inférieur par rapport ya biso naoyebisa yo tobibai meme makambo ya mira eza meme makambo ya mira eza ya place toyaki omona nani aza nani alors ngai so eza na bato oyo balekaka mpo bamikumisaka naoyoka mpasi mpona nini towana bato moko boye yokanisa aza motu mais aza na ye motu te esprit nyama mpe eza kati na ye comprendre baesu na mokili luka baloba rk wana c'est bon mais so rk olobake ngai c'est bon faux nauti koyawa nga azalaki na kini namoni mosala osalaki bafoto kaka ya pamba po nano ebimi te bafoto ya pamba opubliai namoni ke ça va tout le monde a félicité nga na ye na ye mpe nakomi awa nabi mais ngai ifo mpe nabete eloko moko ti moko oyo to biso nde motu topesaka communication na mboka même filme moko eleka bato baotuna afande rk tutututu
nabite eloko ofolaki nango bo nasir nabetaki namonaki appel na yo mpe ndeko na ngai obenga oyeba mpelaki est-ce que santé eza bien to nini esali bato mpasi malgré mpe eza na bato ekomelaki mais aotalaki ngai nakobenga afande te mais na bato tu oyo babengaki ngai napesi bino vraiment merci ebele eza mosala oyo tosalaka donc so tozosala yango bien bando sala pe bato pe bien tant bato bayokaki mpasi douleur wana afande akufi to afande azwi choc omoki esalaki bien epesika mpe courage ya obakisa suma yele na mosala donc elobi teke elingi teke yo olekaka quelque part ole bato basepelaka na yo baloba na yo ke te kitoko ozotravaille kitoko meme yo moko mikomisa donc yo moko mikomisa donc bato azaki éclaircissement ya fa de madoda alobi na baartiste comédien oyo banangola couple oyo eza stable ezaka couple ya bidibidi donc encore une fois félicitations président bidibidi afin de madoda organisation ya matanga ya Janify awa ezoleka ndenge nini ba mesure nini bozwi po makambo aweleka très bien pesa biso na ba détail et puis pesa bato ba occasion kolanda yo et puis na Luanda si faut bato baya ko assister na matanga baya wapi. Merci beaucoup nazasi badge biso ya moyo Neto Solala yo, je crois lobby tout ça déjà la réunion là bas membre ya ONG Timba Bakolo agence des événements donc la français et donc agence des événements donc Junior Timba initiative là alors biso artiste to Koufeli oyo aza grand dans le monde ya art alors to monaki Samuel Lewe Panzani to monde na poto organisation bandi to telebelaki biso a totala ya position to na position te directement la communauté na biso ba artiste comédien oyo to sangalaka to mibengaka to za la union moko babengaka emono vivant to lingala tango to za bon moyo biso to beti porte la ONG pour Junior Timba aza parmi bato oyo bazalaki na biso pe awa donc tozaki wana fallait to beta moi porte muke abi bon ça va te soutenir bino na soutien na bango quand même faut to ça tout ça combo oyo et mona la bato ba mona ke yepe muto a soutenir biso alors organisation na biso ezabou la minute oyo makambo nyonso na ndenge ya poto esili mardi ou chaque mercredi ou mercredi encore déjà et ça la ndenge ya kin biso peto c'est la programme oyo et opesa balagisa ça po biso le tambola ndenge mo la gisasa ya so ezali pa okunda ila na poto to ngato landa pe programme oyo ya poto alors na minute on ngala ozonga isu pour la informer bilo to la ba Facebook na ngala on publier pour opesa date place eza moko bon ya ça pays connaît et puis qui s'habite ba lele pe la lubango la bengela to partout o dans son monde on sa matanga on sali ba biso macaron oyo eza disponible na moto nyonso nyo participer la biso artiste nyonso conscient artiste conscient oyo aza artiste oyo ota l'avenir na ye na art oyo alingi te kaka soki jour ya matanga bato moko babimi basangana balakisaka non fuma organisaka mpe makambo avant motu wakufa nde tolobi emono vivant so oza la posa ya macaron oyo topesi yango na 1000 kwanza wana topesa yo so obelaka bière topesa 2 bouteilles so obelaka secret topesa 2 bouteilles ya macaron oyo toteki yango te mais ezaka mpona organisation eleka kitoko salamo harmonie mamonaki bozalaki na macaron harmonie esala bien eza obligatoire te oyo amoni ke aosomba yango asombi oyo bamoni aosomba te donc ayela ye matanga babengalaka motu te okoti okende na place na yo omela osombi omeli na yo obetisa no motu libaku te parce que yo mpe oyekolela ya jani ndenge oyebelaki ye eza problème te place wana mpena na beti mwasi te donc toza awa na kimbangu na junior na asire eyebani numero nanga mpe ezali plus 244 922 92 15 donc so obengi ngai ou bien RK Maestro ozwa paye
oyebisa o place nini okoki kosomba yango soit oleki na kimbangu na kadi ma otuni okozwa yango na 1000 kwanza wana oza na 2 gazosa ou 2 bière ou cervelle jardin tobenga yango na ngola donc programme na biso mpena eza bongo toya opesa date après mais lobi toza na réunion na bato ya ONG parce que toza na bademande oyo biso mpe tosengaki ONG eya peut-être lobby nde tokosisa makambo wana nyonso toyeba ndenge tokokumbela peut-être lobby tosisa makambo wana nyonso toyeba ndenge nini ya kokumbela balobi soki vraiment bato biso nyonso bakokumbela ikone na biso ya théâtre Jani Fay tokutana na Kimbangu l'espace junior eza obligatoire te mais kosala bien soki oza na macaron na yo oye ovandi mwa macaron eza wana ekosala très bien mpona ozwa macaron ocontacter afin de Madoda soit ocontacter RK Maestro ou soit Urbain Gazeza ou bien papa na biso Pablo Grand Bord je te salue mon vieux mon papa je te salue pourquoi pas ocontacter papa na biso Jérusalem oza na macaron na yo donc so oza na Kimbangu okoya na yo pa kadi wana pe otuni macaron bakopesa yo macaron ndenge oza na soki ozwi macaron na yo jour oyo enterrement soki oye macaron na yo ofandi okomona bakoya baservir yo de bouteille na yo donc en réalité eza nango eloko te moyena to mosu eloko te mais au moins tosala yango bongo mpo esala bien donc tokutana biso nyonso tu na junior bon ngai na profiter na occasion wana parce que tant que ezala loko asuki réunir biso na artiste et tout nga nazobima na ngaki sasa déjà je signale que bientôt naozala na kin Nico Kai mon papa le boss je te salue mon vieux mon père naozala na sasa wana kalato so ngala la kin yo la loi mutumo tunenga bisenga neni so fanda yekin yo Rwanda so yo Rwanda yo kekin on comprend le phénomène on te misera pour la musala parce que voyagera en 20 te voyagera pour la famille avec mon ayo ton unité voyagera pété pour la comme persimmon comme si on lumba na bisasa voyagera pour na okende musala donc on voyager donc on monte donc on a la musolo donc on musala donc on na zonga ngola donc on musala donc on voyagera avec cause et puis boyebi que non nata normal boyebi donc voilà merci beaucoup à Fan de Madoda moi qui suis à Souka pour tout citer lelo pour tout citer na l'émission na biso ya lelo quelles sont les difficultés aujourd'hui à nango pour na makambo ya organisation ya matanga parce que apparemment ndeko bosengi bato mbongo te mama mira ezalaki baleki na wenze basengi bambongo bato pesaki bambongo tout ça là il est tel aller qui mbongo mais oya papa na biso Jani jusque là toujours ka retourter murmurter quelles sont les difficultés oyo okutana on organiser mambo bon la difficulté ezaka avec batu bandeko na biso oyo babengaka baartiste na mboka oyo bango nde bakoma badifficulté na biso donc okutana yango te bazaka déjà badifficulté na biso on comprend tozala badifficulté na biso moko ya libela toyebi bango toyebi mpena bakombo na bango oyo difficulté na biso wana mpe difficulté na biso basala gouvernement baza mpe na bachroniqueur na bango bachronifote na bango donc otosala église fa lukaka bato mo olobaka mabe tous les bêtises oyebi RK Maestro eloko na olobango peut-être mpe bandeko na ngai mpe baotala ngai bayerbe kasesa banani mulumba baotala ngai partout baotala ngai eza conseil mpo na biso bachaine papa namonako na mboka oyo na badifficulté na baproblème et tout nayebi ofandaka chez yo namonaka masa na ngai yerbe toluka nde bandako partout awa afandaka chez ye mais soki omoni jeune aovivre na nsima ya mwasi moko boye etake mario jeune wana aza mutu opesa confiance te jeune yango aza mutu opesa confiance te parce que oyebi ya bajeune ebele baobokola bango na mboka eza na bajeune ebele baleki na étape ya kipede nayebi te po émissionnaebisa yo soki omoni mutu moko boye aza wana fofoker
olandeli vi na ye oyo comprendre nga na comprendre na ngai yango moni ti lelo mpe nakipaka na ngai te même jeune yango mpe place aza nakipaka ye te parce que na comprendre ke déjà na étape ya kipede soki moto aleki nango ata soki mobali un peu polémique dans l'ingénieur, mais ceux qui n'ont pas de polémique, il y a tout dans la mais ça on va bon on va la barre ya Kojani ceux qui a continué on frappé dire on frappé dire les gars va gouvernement ba militaire le président autoproclamé balobi président artiste comédien Angola baza déti président artiste comédien Angola eza Urbain Kazeza baza déti je confirme président artiste comédien Angola c'est Urbain Kazeza voilà donc on comprend les places de la compagnie donc faut tellement ça battu battu le baka vrai tant on va y la parler la bilo bengani bo boule to ya osala émission moto lo ba émission faut la vrai bon lo ba nini to pesa bato message ni bo toske bato te parce que la dibi ba yo ba ça bato ba talo me bato ba ya yo ya donc to sala to pesa bato ba vraie information exactement ya bato mo ba yo même bato ba landa rapé ba lembi balembi donc so ba yambi mutu mo boye ayela pour critiquer bato ko contredire bato ko contredire bato mais aussi notabino bo sala côté parce que moi mais ça le mo lo ba était que dans artiste là il va passer mo dans la TV mais non il va passer pour nini ba mo la nga ya fande na ibisi bana ya les étoiles d'Afrique que RK soit sali de Kabula et bino ko participer alors lobby RK swinzo nzingi ne mo ya makasi batu banda na ngana ko bayebana il faut bayebana kaka na nzio voilà la bomi pa moto la sala donc ba ya to comprendre auto sala eza ya biso ngai o mo ba film na nga tout na tournaka tant na bandi mama to la kei na tourner tembela tembe na pesa nga $350 bala les étoiles balim bisanga ezaki déjà ba mobo fallait la banda pe reconstruire mo ba mususu na epike na bomi kie ba gazon za ba melaki ya au moins ni temps yo luka telle visibilité on va lancer là dans quelque chose tous les films la tournera la zora moi quelque chose dans la poche mais ça les beleza ya muke parce que yo ça la art mobo ba hotala yote retour à Malomé si moi la TV ça sponsor na Tika la profiter pour ça joyeux anniversaire et puis continuer ça encore on a des annoncés joyeux anniversaire na Grading Namao Grading Namao joyeux anniversaire à toi que du bonheur succès Roger longévité Zamba Bombela biso yoko la possibilité on peut s'assurer merci la staff Tozali chez Kadi Mabokete double poche il est pena fongola biso bote matala héros to ça bakangi dans musique pour tout ça la émission kitoko merci Kadi Mabokete a double poche les baloba kaka yoso kitoko tout ça pena la gimbangu tout ça pena à l'aise mais dans le programme batanga et pesa mi bandeko biloko ezamukie tolingi ba fire artiste fire ba fan na biso ba linga biso habillement ezali na boye facile to la pembe olati na bodi na yo ya pembe pantalon ya pembe oye na yo batanga to le la fe pembe donc yango ka la roloba la profiter au pesa bote na ngai et pas ya amega de lewade ya ba mega na kati ya wambo simbela nga wambo maître JP na wambo maître JP na zo ya wambo wala pasteur sala la peso ya mama aimé na peso ba mote ebele na besalite manda visor ya ba manda la kati ya wambo yo nde moto kanga maramba ba visor na peso yo ba mote na peso ba ndongolanga tout ya wambo wenze ya americain ya Gino Mandefu na Himalaya ya Gino Mandefu toujours mangoko to ya Gino Mandefu na pesi yo bambote na pesi batu tout o balinga biso na bosanité na Jérémy Pilar bisiko zali na pesi bambote Serge Boana solution papa solution pesa ba solution na pesi bambote na bosanité ko pesa mama étoile Yolande na bosanité Mayala Mosolo MM Pro toujours ya mama Afrika bobo salate tout ça wala kaka la Gemidor TV merci vraiment merci beaucoup à fan de Madoda MK zalaki plaisir
Koyambayo, voilà, Tokomi Nasuka, l'émission analyse, la mission, la présentation, c'était votre humble serviteur, RK Maestro Câble-Mer, la réalisation. Je dis un grand merci à Patrick Nguinama Ngulumba, la personne Bambo Tebele, Babonino, surtout les Gémidor TV, Bozala, Awa, Bo s'abonner, Bo commenter, Bo partager surtout, Awa, Bozala, des sites quoi. Quant à moi, je dis un grand merci à mon boss, mon papa Blaise aussi Lulendo. Vaut mieux votre devoir que de voir M. Franklin. Au bâtard à $100, on a profité de mon été, mais là, on aura Blaise aussi Lulendo. Pourquoi pas de dire un grand merci à le boss Thierry Malio, Action, mon vieux. Pourquoi pas de saluer le boss Diekini. Le boss Diekini, bientôt, on a profité, on a anticipé déjà heureux anniversaire et heureux mariage à vous, le boss Diekini. Maman Bladé Natie, la blâme, il y a papa Nabiso Blaise aussi Lulendo. Moi, je suis à la rapporter mise à jour. Moi, c'est à permis la pression Bambote. Ebélé. On se retrouve à la prochaine numéro. Ce bon pour cette information, déroulement sur matin à Jalifa, il est le Kalangola, à Wakara, Gémidor. Place insultée. Nulle part ailleurs. Ciao.